Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bonne année, Naba, très cher abonné à Congo Winner Télévision. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Et tous Anabino Kaka par rapport à Game de Salabiso. Bien ceux qui te continuent à banda pour Nabino sans permis sur le Kola Moyibi à travers votre émission Nanzila au Congo Winner TV. Merci de la confiance et la fidélité. Donc, tous à Wakande Toibi Sarabino et Yum Tozut Bako Talabiso Mokola Lelo. Abonnez-vous massivement. Ici, c'est l'information, pas de polémique. Abiso Tosola, Kaba vérité, Tosola, Kaba information. Il y a source, il y a sir. Donc, sous pour ça, il y a information, il y a artistes et musiciens, Songolo Pakala, artistes et comédiens, Songolo Pakala. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. À tous à pour l'information, pas de polémique. Sous ça, pour ça polémique, au tali non baba voisin pour bon bazana pour na polémique, mais biso tous à pour information. Donc, il y a joyeux Noël, bonne année 2023, na ba abonné non sur Congo Winner TV. Donc, nzamba sala likolona c'est ayoka biso mawa à côté sa biso na aniasika pour tout ça les labino ka su musala au bino bo préféra pour topé sabino peka sur les meilleurs au topé sarabino. Merci na ba commentaire, merci na ba critique, merci na ba appel, merci na ba suggestion, merci na ba encouragement et ça la nde biso tout ça la musala oyo ndenge bino bolingaka. Merci. Alors très chers abonnés de Congo Winner TV, le tout est solo là par rapport à concert yande kona biso héritier Watanabe Goga Toto na tembe otomoni bandeko ebele ya ba chaîne différent bazo sala pe ba analyse na bango par rapport ya concert ya le 25 décembre au tikoleka yande kona biso artiste mboka na biso héritier Watanabe biso tozala ki sur place le 25 décembre kino lelo pe tozana rale sur likola lisuto yoki bandeko balobi bandeko ba critiquer bandeko ba kumisi bandeko ba encourager wata côté musu pe bandeko musu ba telemelie wata sali piaka wata sali boy wata zongisi boy na Congo Winner TV to ko susa mutu par rapport kaka ya analyse one ko sala mukolo ya lelo mais wana na profiter nanu na pesa mon boss donc na ko banda boueta tout seigneur à tout honneur mami yena bengaka mami a comprendre déjà fait azali ma maman chérie Sarah Kabunji la Cléopâtre Sarah Kabunji donc moi c'est mwindu moi c'est le kingolo na mwindu apesi mwindu ngo ya ndenge nini mwindu ya Clem weza mundu tia libanda do mundu moko bweso munyobike oh la la donc maman Sarah Kabunji mon boss donc merci pour tout, merci pour les soutiens, merci pour l'encouragement et ça la biso bien on a pu te profiter tout ça ba joyeux anniversaire na notre mémé donc ba joyeux anniversaire notre mémé maman Titi Tiana maman Titi Tiana ba mbota maelamu maman de la part de Crypte qui a Congo Winner TV biso bakoko na yo totunbelio ba joyeux anniversaire que le bon Dieu tout puissant t'accorder longue vie comme Nelson Mandela, la bénédiction comme prophète Konde Polo Dominique, ne soit jamais déstabilisé comme président Mugabe, jamais mal aimé comme l'autre là. Donc je t'aime beaucoup notre mémé donc maman Titi Tiana bambota maelamu na part na biso bana na yo ya Congo Winner TV. Alors très cher abonné tozonga na lisolo na biso ya concert ya héritier Watanabe. Biso tozala ki sur place to kota ki stade de Martyrs déjà partir à 9h tozala ki liso likolo ya liso. Na moni bandeko na ngai belé ba confrère na ngai belé na ba concert na ngai belé ba sali différence moi concert héritier na Fally Ipupa. Au concert il y a Fally Ipupa batu babanda ki déjà ko ya banda ba 8h 7h 10h 11h. Bravo. Fally Ipupa grand
artiste mboka na biso, grand artiste ya continent na biso, to tombeli pe ba jeune Noël ne pas sazali fallait pour pas ba bonne année 2023 na yo. Oui, fallait pour pas ndeti ngana komanga déjà stade de martyr à partir de 10h na longa 17h. Banda 10h si 17h batu babande kakoya, ba wari ba les mobiliser ba côté concert na bango na kimia nyonso. Maintenant, il y a frère Nabiso héritier Watanabe. Bandeko, nous sommes les chroniqueurs. So osa la analyse. Faut koyeba ke koyeba ko différencier makambu. So oyeba ko différencier makambu ozala pena na ba piège té, ozana ba mbebe beleti. Concert héritier ezalaki dimanche. Dimanche déjà jour batu bakendaka ba église. Dimanche on se tombaki Noël. Biso non soto ebi Noël batu bele ba fitango en famille. Noël batu bele ba fitango en famille. Ata bato baki na stade de martyr, bazalaki na pe na ba famille na bango, sima ba stade de martyr. To comme stade de martyr 10h, bato bazoya mais ya moko. Si on dit la vérité, bato bande ko ya mais ya moko. 11h bato bazoya ya moko. Ngana comprendre ki puisque dimanche bato bazana ba église est si la ba 13h 14h. Ndeti bandi on a biso ki mbangiste ba église de bongo si la mona ti 17h. Bazaka na 4 église. Sikoyo beaucoup mieux comparer concert ya fallait pour bato bayaki ba 8h 9h déjà bazouya. En plus du concert fait le 29 octobre, ezalaki samedi ti, ezalaki dimanche ti. S'il vous plaît, ezalaki dimanche ti. Pour dimanche bato balaka na église. Ce que tu les bato bazana na église, bato misi bayaki azana pour ça il faut aya concert. Faut abongisana bana. Moni ba retard on se pesa ki. Il faut abongisana bana, il faut servir pe papa, il faut servir pe nanu ndaku sima aye ko rejoindre artiste naye na stade de martyr. Donc pour na ba air wana, faut yeba ke dimanche bato balaka ba prière, après ça zaki susu Noël. To vandi to mon évolution des autres qui de 16h 17h. Ba mbula ebeti na ba commune différent. Place pe ba spiritas héritier bazalaki na ba commune na bangwana mbula pe betaki. Skoti bato bazila mbula esila. Pour ba benda na malembe tina stade de martyr et benda bango ba 18h ba 19h. Donc to ba ko différencier makambo. Concert ya fallait pour ba mbula betati. Yongo bato ba bandaki ko ya banda et bandeli kino na suka bato bazoya kakelo et empêchaki bango ezalaki te. Mais concert retilo et péchaki non un dimanche 2 le 25 bato ba fêter en famille, 3 mbula betaki le sous. Na ba na quelques communes ya capitale ya Kinshasa mbula betaki. Donc moi ba différence wana. Ce qui le to bi ke to beti la ba artiste o ba beti na stade de Martyr Maboko na 2022 concert ya Clan Wenge fallait pour pas Aigle na héritier Watanabe. Pour moi, attaque chroniqueur, attaque analyse vraie nazo sala, il faut to beti la héritier Maboko. Pourquoi? Héritier ça na 7 ans de carrière, 2 albums à signer stade de Martyr. Oyo ba grand et belé ba koka ko sala ngoti. Oyo ba ressortissant pe belé ya wenge musique maison mère ba koka ko sala ngoti. Oyo ba ressortissant pe belé ya quartier laté ya BCBG ya Cultura PIV ya Viva la musique. Bazape ba grand parmi héritier Watanabe ba koka ko sala ngoti. Bravo l'artiste. Il faut encourager puisqu'il est toujours en vie pour tout éviter 2023 2024 à pousser dans sous. A koki pe su ko yeso stade de Martyr wana. Héritier Watanabe bazala ki déterminé na stade de Martyr nae. Il faut abeta. Na bengi ser na ngai na boduga que j'aime beaucoup. Clin d'œil toi tata moi si abana na boduga. Ya fait na biso edi badiata. Ma sœur zwana en place to solo la non. Nga pena na ratarate na nga na boduga TV na sabona po na fina pena ba croche notification pour na tala penda ba élément na yo. Na landa ki ona limemia nyonso ma sœur mkolo ya lobby. Analyse ça qui na kata mutuka par rapport ya héritier Watanabe. Na landi yo ser nanga na bodu golobi héritier Watanabe azala espoir na belé zala ki na clan Wenge. Azala ki sir na clan Wenge. Non. Héritier Watanabe azala ki espoir na zala ki na clan Wenge te. Webi pourquoi na bi non? Tozongi na conférence de presse poyo olobi ke total la mission oyo mi balé misat oyo héritier salaki avant concert ki azaki déterminé stade rotonda stade boye azaki sir ba vena Wenge clan Wenge non héritier azaki sir na clan Wenge te so tozongi na conférence de presse
frère na bino Ken Piana, frère na biso, frère na yo Nana Boduga, Ken Piana ya pito que je sali. Ken Piana na conférence de presse ngana vandi awa Ken Piana awa. Azui micro a tuni question. Héritier wata. Tozomona yo batu bazo soutenir yo makasi za ba vie na ya wenge ozo tsa mutema tro na wenge poto ni sa stade. Yana Nana Boduga na biso. Héritier wata akatimba mo Ken Piana bikeni. Simbaka micro na ndo simbi bon mena répondre direct. Abi ngana zo compter na wengeti ba elema ezali biso tisiko na Congo Winner TV tozanango wata lobi ngana zo compter na clan wengete nazo compter na papa Chéri nazo compter na président en santé nazo compter na tata Mobichi te nazo compter na vina biso Blaise Boulate wata lobi ke na ba panneau na banderole na billet ba komi héritier Watanabe. Héritier Watanabe le 25 décembre stade de Martyr ba comment quitter héritier Watanabe avec papa Chéri avec Wilson avec tel et tel non ba comment quitter héritier Watanabe donc à contredire de Ken Piana avant yo olo ba héritier à Zalaki espoir les agi tona kla wenge frère na biso Ken déjà abandé membre na conférence de presse wata à contredire donc ma sœur Nana Boduga wata Zaki sir na clan wengete soki biso twebi musique ya wenge force ya wenge na mboka o soki penda ke wata azaki na soutien wenge ya 100% piaka obozo ba wata sali je pense pas qu'il nga salango ndenga na yebeli wenge ndenge nga na yebeli wenge wana na profiter na saluer mami de club de Stade de Wiranson Lille Manzaga wo yangai mutalia rasani moko na président Wiranson clin d'œil à toi mami. Soki wata penza zalaki na clan wenge bataki wata penza soutien 100% ne stade wana ngaki refoulé. Force à papa Chéri na mboka oyo. Force à président Wiranson na mboka oyo. Force à tata Mobichi na mboka oyo. Stade ngaki tonda. En plus ma sœur Nana Boduga oyoko bakisa par rapport ya R. Wata lobaki ke y est déjà 13h à Oyemba. Na zongi kasu na conférence de presse, confrère na biso Mathieu Bonche. Yelenga Congo. Clin d'œil à toi mon frère Mathieu Bonche. Mathieu Bonche a tourné wata question goga pesa biso air pour kozala Noël puisque batu miso faut ba fêter en famille. Donc est-ce que go bandela biso concert à 20 après biso peto ki na biso mambu na biso miso to kozala nango. Réponse héritier Watanabe à répondre Mathieu Bonche lobaki boy. Soki déjà stade batu ba kotina bango avant stade tondi nango mati est-ce que ngana ovanda kana ndaku pona zela nini no mata nga direct Mobutu Seko Aigle concert le 29 ngana bandeli na zalaki na concert on a banda 10h lettre comme 16h commentaire te ngana monaki stade de Martyr de tondaki 16h stade de Martyr il fallait pour pas déjà tondaki yana na Boduga fallait pour pas zalaki pe prêt yo mata stade wana ta 17h puisque déjà tondé nango o ezali ngo posé tonda déjà tondaki mais yo nanga itu zalaki sur place to monaki erni fallait amataki na podium ezali kaka butu donc iba ezana leader moko te abeta stade de Martyr akota na moyi stade de Martyr ba ata stade te ba concert ba leader ba mataka butu yana na Boduga tata mwasi bana yuzaleka wata mata 13h okangika wata kana R ya 13h 13h wana batu bazalete 13h wana batu bazalete je pense pas que 13h wana nombre batu bazali na stade risa ko matabongo alinga finga mandenge nini po mwana mbala batu batu bayena bango abeti musique na ye mais bozo critiquer kaka donc R wana opesa ki wana zaina posa wata amata non. Oyoko bakisa lisusu que stade de Martyr il faut qu'à plein stade de Martyr concert stade de Martyr ceux qui benoye wa simé et comme le la frontiment il faut que mutu asa la plein non stade de Martyr il faut que mutu asa la plein est-ce que musique na yebi ke yo kenda classe avant ngai na yebi ke yo simba micro o avant ngai ma sœur Nana Boduga pesa biso na définition ya musique pour na stade de Martyr ba musicien ba beti ba concert kuna musicien do azamutu na loyembo tous on a définition ya musique ma sœur tous on définition ya musique ngana yebi la musique c'est art de combiner des sons
Ce n'est pas art de communier de plein. Si on dit plein, bon, oui, plein peut parmi et compter. Mais plein héritier, n'a qu'héritier. Tu bêtele maboko la grande. Tu bêtele maboko. Il faut applaudir, il faut encourager. Il a assumé. Donc, héritier, il a dit, il a fait. Aloba kinin, akoyemba. Aba kinin, beaucoup mon spectacle. Nakoyemba. C'est la première fois dans le stade de Marty va filmer na téléphone sans payer côté ya kitoko. Parmi les concerts on est sur autre collègue. Tout ça analyse vrai. To boy mutu te. Mutu na mutu te na catégorie na ye, wenge catégorie na ye, aigle mobutu catégorie na ye ba respect. Héritier watana be catégorie na ye. C'est la première fois dans le stade de Marty pour un concert mission de Betty muta filmer na téléphone sans kitoko côté pe na chaîne. Par rapport à son et lesquels biso. Wata baki royemba toyoki wata yembi. Wata beba musicien na yeba royemba toyoki ba misa wata ba yembi. To monaki entrebersi mwana. To monia makambo pesi. Donc wata azalaki déterminé na concert na ye biso na Congo Winner TV to sopeli ba Fleur Goga kende liboso oza mobali. Wata baki soki ekozala pas défendre clan wenge il faut. Mais ça que wenge bazwaki wata batindi ke kende ka pour fronter peso stade ya fali pour pas non. Je pense pas. Non. Soki ezalaki benza bongo ndeto ngai to mona papa chéri Jibin Piana papa chéri Ranson to monina président président Adolphe to moni penda président Manda do batanda wana wenge ngwana ba président Makaba batandami wana penda to moni ki aseke wata azu penda soutien ya wenge à 100%. Donc ma sœur chérie nana boduga ngana linga na ngayo nga penda no moni nga botata mwasi na linga kayo mais analyse wana sala ki lobby osala ngo penda vrai. Ce que follow midi encourager ki wata sali vidéo mais ezate ke ba ndongo baki tout à l'heure ke ba obeku nini wata batu nyonso bazalaki wana tokabola bango ba fanatique ya Kofi ya Jibe ya Wera na ye moko. Oh, qui a dit ça? Qui a dit ça? Weranson, population Weranson azanango, population papa Chira zanango, population président Kofi Olomide zanango. Batu wana nyonso wana batindi ba fanatique na bona stade Marty. Toi tu penses Marty wana ngeza la bongo. Engaki refoulé. Faut toi encourager ba musicien na biso ya mboka o bazo sala misala na bango bien. Po epesa pe ba musicien o batikali na sima pe mayele epesa bongo susu force yo sala musala o pe bien. Po biso toza ba chroniqueur ngana za tâcher les presse héritier watana bete neko défendre héritier watana bete mais neko sala analyse vrai parmi ba son nyon se beta na stade de martyr meilleur son eza héritier watana be wano lobeli ngote ma sœur wano lobeli ngote fa le po lobeli ngo po encourager wato betele maboko mais betele wata maboko nana boduga lobake héritier wata parmi ba son oyo e beti na stade de martyr yo obeti vrai son ba encouragement no wono to zongote wata zongote maboko no beteli wata azongote pour vérité mo beza caché na sewana. Bien sûr bino boza na ngambu ya vena biso fali pupa mobutu mais elingi ko lobate ke sobe mutasali kambuna ya bien faut bozwa ngo botira ngo na sali tuka tozalaki ana conférence de presse 2 jours après to moni frère na biso Vali Tambwe asali analyse na Ken Piana bika yi akozala. Pour si je comprends bien Ken Piana baza batu oyo ba mbela minu mwibale. Yango manike azana raison. Manike abaki wata keba na batu misusu ba chroniqueur belozo pesa confiance. Pour kuna pe mologo kendaki bazo soutenir comme le jour J bato fimbu na fimbu to moni bangote. Mais na conférence de presse tozalaki na bango. Bazalaki pe prêt baloba osinge baloba ke ba soutenir wata ba ozala mais ba yeti wana sonant to ebite to juger montuté mais to comprendre gra ke 12 eza partout puzaki na bato belé pe balingate concert wana ya wata ataka ndambo bato wana wata zwaki bato belé pe salaki bango biete balingate penda ko vide mais nga esalinga bien parce que nazo soutenir jeune pour ndena komena page nga naza jeune non soutenir jeune ba vede ya baleka
moni vena biso Kofi Olomide président JB pe na vieux ranson bazalaki pe na vena biso Zakari baswe bande ko soutenir bango bazalaki na vena biso Serge Kayembe bande ko soutenir bango balaki pe na kulutu na biso banani basé belé no tanga na tika na bande ko soutenir bango. Alors osko to komi na temps ya Ferregola to komi na temps ya Fally Ipupa Aigle Mobutu to komi na temps ya Héritier Watanabe to komi na temps ya Bina Filé to komi na temps ya Brator Yale to komi na temps ya Seda Kapo Chali Materazi to na temps ya Idonsbi. Donc il faut biso pe ba jeune to soutenir ba musicien na biso na o baza ba jeune ko la biso to ya raté to zalara. Ça me fait mal le no muna na ba artiste comédien ba komona ba taché de presse na bango moko besongolo. Kaka bino moko ba yaya bo banda misalo ava biso o baleki bozo boma misala buena balo yenga na bayo tso be. Mais exemple à suivre ga bino moko ngani bi chroniqueur za église au milieu du village chroniqueur la raya mutute chroniqueur azana o yazana pende to lobaka que l'actualité nous oblige maintenant soyo za skoyo oza chroniqueur X sko actualité za B o lobela BT pose na X non. Donc il faut de ça analyse vrai. Faut te le bara vrai. Ou eza bongo bongo, ou eza bongo te bongo te. Donc ma sœur chérie Nana Boudouga, je t'aime grave. Donc analyse non ça là qui c'est bon mais falende oyi bisapi wata parmi ba son oyi betin stade de martyr, yo son na yo eza meilleur son. Wata meilleur son. Matos, lumière, spectacle, habillement, son. Mais il y en a place wana to yoki angote. To yoki angote. Bon. To ebité, to repo ko jeje ote po ozamuntu. Na ngana fungula kaka moi page vana mo mokepo a pena Congo Winner TV to mikana ko susa mite papa analyse wana. To yepa ndeko na biso alerci wech. Aïe aïe aïe, Alexis Weji, Natalio et pas Fadi Tamboué. Donc Dego Boyle Liwata. Bon. Tous na pays la démocratie donc mutu azana droit ya koluba ou azana pour ça. Mais au fond du cœur, place to kenda kolala, place to zora pongi, place to zala yo moko na conscience na yo, na mbetu na yo na téléphone na o témoin. Papa. Alexis Weji. Alexis Wechi. Alexis Wechi a Fally Ipupa avoir JB pendant 3 fois, Weranson 3 fois, Kofi Olomide 3 fois, Héritier Watanabe 18 fois, ba Obatikala ba 25 fois, ba 30 fois, ba 22 fois. Maman nangaye Alexis Wechi. Vous respectez à Batuko mon frère. Bon respecter ba tout le monde manqué pour Kofi Olomide respect. O asala po yo nanga to ba Fally Ipupa. Kofi Olomide o asala yo nanga na Nana Boudouga na Keni Piana na Valdi Tamboué na Keni nani na Aldo Bokwana na nani qui encore asala ba te belé. Ba sentia mbombo poto ba Fally Ipupa o manqué Kofi Olomide respect, o manqué JB Piana respect, o manqué président Weranson respect. Fally Ipupa 3 fois Weranson. Fally Ipupa avoir 3 fois Weranson JB Piana. Papa, musique ya mboka oyo Fally il a rien fait oyo JB a salaté Kofi a salaté Weranson a salaté. Oyebi were opération dragon. Tous on a were opération dragon. Tous est-ce que Fally Ipupa ya droit chemin. Ou tozi Fally Ipupa disque o fala bimisi kombo na ngoni ya tokos tozi Fally Ipupa ya tokos tozi ko Weranson ya kibusa pipa to telemisi bango boy atana ba contrat atana ba sponsor atana ba wina ba contrat a cause biloba ke de buendo kolosoi tina bebe chanda Fally Ipupa mutaleki azate
bon so boliera kuna ya no mabete mutu mutu fu a défendre clan mutu mutu fu kumisa waza no pousa mais so défendre mutu fu za na ba argument mon frère pour les télé internet c'est sikala mon internet mon auto ça lelo 25 après 20 après sur au quotidien sur YouTube au mon élément émission donc auto lo ba lelo lo bitu changer mon lobate au mon niveau na biso fali pour parler auto mikila yaki na poto lo be mamsusu et pas confrère na biso papa mon pasula mais tant il y a la conférence de presse à Balouki Maloba il était pas sûr que yo mon a comment na plein wa mon akiwana. Il était pas sûr, j'ai dit ça parce qu'il a changé sous Maloba. Et il a changé Maloba. Vous savez, donc Alexis Wechi, Keba na biloba loba. Non, Kebiso te nanda mabe, mais non Kebiso attaque mutu. Keba na biloba loba. Heureusement, problème à cas c'est pas musicien mboka oyo. Et nous allons dire de manzaka, oyeba ni pété tantôt ça pour ça doit saluer l'émission. On a salué l'émission te mais nous sommes isoka na muzindo kande musique ya mboka. Donc merci na bandeko o bolanda ki biso mokolo ya lelo par rapport à analyse autoroute konsola na bino pembe donc na lingi bino mingi ngana bino kande na la kabino donc toza awa na Congo Winner TV donc a elemé ko le kabiso pa na percer ka boye te donc photo lobila yango to yaki lelo to lobila ngana bino tukutani mokolo lobi toza na rendez-vous lobi to pesi mbote na bande on so bozuli ba ko rotala biso partout dans le monde ba bonne année 2023 to ko tongo na kimia nyonso donc élément lelo soki bo sepela ki nango grâce à Dida Lumumba yazala ki na sima caméra ki no na machine na micro zala ki nga ya bino mileki de la presse congolaise to pesi mbote donner les dessous 100 mètres camouflage, donner les dessous 100 mètres camouflage. Merci pour le soutien, mon frère. Ozo Sale Pananga, il est trop l'embâté. Continuez quand 2023, toké non. Mon dos soutenir en 2022. Tina 2023 peut soutenir en donner les dessous. Joyeux anniversaire na Rebiani Chicha. Reben Chicha Oya Biso, mon asuka club des stars de heure ensemble, joyeux anniversaire de la part de Milik de la presse Oya Yona Lingio Mingi. Un grand merci aussi à mon promoteur Popol Diakanoa, mon promoteur Popol Diakanoa, collège Saint-Paul School, maire école en capitale à Kinshasa, maire école en commune à Matete, Popol Diakanoa, les promoteurs du collège Saint-Paul School. Donc, yon tous en poste au salle examen d'état autodidacte ou élève qui na complexe scolaire na collège collège Saint-Paul School au coutana les promoteurs Popol Diakanoa donc azawana on a peut te profiter to pesa mbote mingi na chauffeur privé il y a les promoteurs Popol Diakanoa to moni gère au parlant les professeurs les chauffeur privé chauffeur à patron Yohana donc gère au palon bamboti na yo to pesi mbote mingi babona année 2023 na master préféré Sarafiona depuis Paris Sarafiona clin d'œil à toi tata mwasi ya bana ya yo ngwana donc na lingio mingi mauvais alem avant les sauveurs depuis njili clin d'œil à toi mauvais alem avant les sauveurs pesi na mbote na kombata samba ayebisa levé na ngai l'infinité fegel vasimba star ya njili a bisoka ndebulo to pesi mbote mingi na Velchi Makusa babona ne 2023 na yo prudence ça j'étais sali l'international Janice SNGM lui c'est mon préféré ya BC maman mokonzi babona ne 2023 Jani Mila 4 fois boss clin d'œil à toi Jani Mila 4 fois boss na résidence à Montfleury pesi la biso mbote na boss et mamila mvwama to pesi mbote mingi na gloire mafuana Angélie Sainte-Thérèse yayo yangwana na lingara yo mingi. Un grand merci à celui qu'on appelle Vanessa Kanza Veka sur mesure moi si taille moi si mbinga moi si boyalongo nani po comme nani Vanessa Kanza clin d'œil à toi de la part des Milik de la presse oyo yayo na lingi bino mingi bozebele na tanga na tika na Junior Malaïsa j'étais salé je t'aime grave Junior Malaïsa où est-il clin d'œil à toi Junior Malaïsa je t'aime grave. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Gilit Ngangu yayo yangwana donc na ebité ceux qui to kende bielo barodi le manzaka o yangai clin d'œil à toi Johnny Mila 4 fois boss to pesipe mbote mingi na Tishiki Mandiango le vainqueur. Un grand merci aussi à ma maman chérie moi Kangalou DJ Gino Mix na couleur Sainte-Thérèse na bar ya Glody Michuri pese na mbote mingi na DJ Benostar. Très chers abonnés de Congo Winner TV, c'est la fin de cette émission. Protégez-vous bien. On est ensemble à ce qui est sur ma scie à Zongité. On a bien notre Koutani Mikolezoya. Merci.
massivement sur Congo Winner TV.